espoir du monde, Église universelle. Banankole oye! Oye! Banankole oye! Oye! Banankole oye! 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 Succès de l'Église Immagistre Racine vivotante. Comité mixte oye! Oye! Comité mixte oye! Oye! Comité mixte oye! 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 Siku Isalu. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemu yaba ikunanga tata nzambi umuyisu yetata mwanda bela. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! 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 Tata Simon Kimbangu Kyangani mwanda bela wasola wale misora taka ikata yani kaka yani kaka yani kaka. Na kombo ya tata ya mwana petata mulimo santo toyende koyoka nzambe na biso maye abongisi po ete apesa biso tokozala kaka na mwa makambo mibale kasi yambo tokoma na mwa makambo mibale wana tosengi na dirigeant ya fareki bopesa biso nzembo tuvene matondo kwa yave muzulu mumawonso katuvankidi Matondo kwa un, deux, trois. Matondo kwa yave muzulu mumawozo katuvangidi. Matondo kwa yave muzulu mumawozo katuvangidi. Tembo, tembera, tembo, tembera, tembo. Matondo kwa yave muzulu mumawozo katuvangidi. Ubeni matondo kwa yave muzulu mumawozo katuvangidi. Kembo kembera kembo kembera kembo andolani yakeleka kembo. Matondo kwa yave muzulu mumawozo katuvangidi. Tumene matondo kwa yave muzulu mumawozo katuvangidi. Kembo kembera kembo kembera kembo andolani yakeleka kembo.
centre ndenge tulobaki mwa makambo mibale kaka lelo toza na yango. Likambo ya liboso kala te papa awuti koyebisa biso ete kati na biso ba Saint Thomas tozali nanu mingi oyo tozali kokontinue kodute ntango tozoloba nkamba mboka evandi tata Nzambe nkolo Yesu mpe tata Molimo Santu. Meme biso moko bana ya ndako tozali koyima tozali komituna kasi toyebaka yango ete nkolo Yesu ntango azali kokende ayebisi na bayekoli na ye ngai nakokende po ete nakende kosengela bino mosungi mosikoli akoya kovanda na bino libela ye nde molimo ya mosantu ya Nzambe. Ngai mpe nakotika bino te, nakozala na bino na suka ya ntango. Lelo na nzoto ya papa Dialunga na Kiangani biso mingi tondimaki malgré bamosusu mpe avec doute ke papa Dialunga na Kiangani ye wana nkolo Yesu. Ba oyo bakendeki na baklasi ya mulayi kuna nde bakendeki koyokela ke les morts ne sont pas morts. Sika biso nyonso tozali koluka papa Dialunga na Kiangani akenda wapi, nkolo Yesu Masiya akenda wapi. Kimbangisme oye! Ondima yango olinga na yo kondima yango te. Awa tovandi tozali liboso ya papa Dialunga na Kiangani. Papa Dialunga na Kiangani bongele meso nkolo na biso Yesu Kristo bongele meso. Tango nyonso nga nayebisaka bino awa banda ntango wana tozali nano na classe vers les années 1978 babrochure moko eutaka epai ya bandeko na biso baprotestant na Afrique du Sud bakoma Jésus vient bientôt. Na lelo oyo bazokontinue kobimisa yango bakomi Jésus vient bientôt. Nzoka nde nkolo Yesu asi aya avani na yenu na Yerusalem. Et l'Afrique du Sud n'est pas en Europe. L'Afrique du Sud n'est pas en Amérique. L'Afrique du Sud n'est pas en Asie ou en Australie. Mais en Afrique, esika nkolo Yesu ayaki kovanda mpe kokokisa likambo na ye kelaki kotongela bino bisika. Mfumu wetu Yesu Kristo bongele meso. Yo soki okondima na yo te etali yo me ezali nde bongo. Nzambi yetu utumulivukila tangu zankaka kutanguka yafueniko kansi kwa benu kibenu tuwinu fini la recreation. Kimbangisme oye! Donc tozali obligé. Kimbangisme oye! Tozali obligé en 2024 de mettre
le point sur les i. Vous allez obligé. Likamoyami balonkono. On a dit qu'on est là, Yaban. Dans 5000 familles, pas si on va encore la biso, batikela kabiso. Na bana na bango. Oyo biso to benga ki batata na biso. Ba moni. Biso pe bakoko na bakoko nyo. Neko kunta yango. Semaine passée, kaka yonkolo yoso yebisi biso. Bibo ezokoluka. Place mine ko pasokela. Papa. Yango docteur nini susu fotozela. Porque bibo wana epasoka. Docteur boni kozela. Est-ce que tu-même toko kende na kulumbimbi? Dans la maladie, na bibo na biso, ou bien sengeli bibo wana epasuka. Comme ça, nzoto eza na kolongolu, to kende na kulumbimbi. Kimangisme oye! Ata Simonique Mbangu, Mbangudi Amfika ya sue kama ya tombe. Mbula elikaki bandeko na biso papa, bayaki kotika bisturi. Pona ko chauffer bisturi wana pote bapasola bibo yango, il fallait une année. Ou bientôt qu'elle est lisusu, la deuxième année. Papa. C'est automatique. Ce qui peut la bonne la biso papa. Sakaka papa. Pangate. Ezalaki na muntu mosusu te na ekolozo. Kaka yo papa André Mbenza Kiangani. Yo. Kimangisme oye. Na ekolozo papa olobi. Mai na makila na yo mazoko tanga. Tata limbisa bango pamba te bayebi te oyo basali. Ba oyo kutu basala kayo mabe. Sikoyo biso bakoko na biso oyo bandimaki kolanda. Yo na mutinda mina yo ya siti. Mabe nini oyo bango basalaki pour que nous continuions ko kangela biso motema na kombo ya tata mwana peut-être mo santo. Nzambieto ndango yifoye ni wabakafunu watu sikirikisa.
Comité mixte, oyez. Comité mixte, oyez. Comité mixte, oyez. Simon Kimbangani, oyez. Papa Simon Kimbangani, oyez. Papa Simon Kimbangani, oyez. Simba, Kumeka, Wandikele, Oile, Rembazie, Rembazimbazie, Kombo ya Tata, Tata Molimo Sang. Kimbangizme oye! Bomba bomba! Papa de la ville esika wana na kopesa yo réponse oyo. Ngai na kolanda mai oyo batata bayebisaki ngai. Na oyo batikelaki ngai. Eza boye te, Solo ndalobaka aula kotikela si na komi na 5e année primaire. Na 5e année moko azalaki mutu.
appellation Bendavino. Ok. Nakei pai na ye Andre, ego sala nini wabita, na ego tuni kambo, bazo tuni bapesinga devoir. Avant peso explication, pesa no sanga. Nakego songa ba secret ko repeta ton fani, na ego pesa aí. Na pesi, na bolsa naki. Quem digo negociação normal? Você vai que não é nem concombenza. Concombenza do louco e papá. Après, daqui você não se lembra da boutique que tem fã. Não vou pensar. Não vou me lembrar do seu nome de branco que eu vou comer. Não vou pensar. Ele não Tenta la nuova tu, non mi la in classe, fanno che non rispondo. Vala moko, tongo 5:30. Ok. La cucina non mi consente. Se non mi consente, adesso che non tengo fuoco per non consente con la école. Ok, première leçon pour répondre. La devant au domicile. On a échoué. Ninguém continuou, ne pensa não passa no meu tema. Não demain, il m'a tombé pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à la question? Là, les Anglais. Comment on peut faire la Não que papa amanhã na chikundro kaya dia Andre. Siko to na china kundu na ketida directeur condamné a changé. Mais pourquoi est-ce que tu as changé? En tout cas, voilà ce que je dis. Bon. Je peux à tout le bébé fondé Tomate directement à mon papa, mon a changé comme bon. On peut le monter, un jour on manquait, on peut encore quand fondé, donc ça nous convient. Alors, comme on a sécurité, on a dit la sixième de l'humanité, on combat. C'est que chaque fin de l'année, donc, le décembre, le 25 décembre, le papa compte argent qu'on fêtait, à faire dès le 1er janvier. Et ce qui a eu, il faut un babilette, il y a des sons, attends, la côte, la biso qui est en dégaine. Est-ce qu'on connaît? Oh, André, c'est qui? C'est moi. Oh, je ne sais pas quand. C'est depuis quand c'est nous de Lungana. C'est vrai que tu es semblable à ton père qui est papa de Lungana. Mais ce nom de Lungana appartient seulement à lui. Donc, tu ne pouvais pas mettre le nom de Lungana. Chercher un autre nom, mais tu ne peux pas aussi chercher un autre nom, parce qu'on t'a donné le nom de Menza qui est notre oncle, tu remplaces automatiquement notre oncle. Et quel est le nom de l'oncle de la famille? Tout ça, c'est le chef de la famille. Mais quel est son rôle? Son rôle, c'est défendre la famille. Défendre la famille, oui. Et de se pas gérer la famille, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Non, papa, moi.
Non, pourquoi il y a une rien, c'est que Papa Fouamad. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça toujours qu'on appelle le mot de Brent. Et mes parents, papa m'appelait toujours Brent. Et mes cousins, tout le monde m'appelait Brent. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, papa de la ville, ainsi comme on te reconnaît. Imagis Moye! La Imagis Moye! Pour tout temps de musique humanité, tout gagner. C'est ce rôle que nous sommes en train de jouer. Au sein de la famille, tout comme au sein de l'Église. Donc, nous avons là, témoin. Le camion est combien de le camion est combien de sans je ne sais pas, Merci beaucoup, Papa Nsonga Mzila. Ngai na uti kwenye babuyi, tangu nafuka makiwana. Na mubi, conseiller direct Nsonga Mzila. Yom toyebi saka, Nsonde. Papa Simon Kimbango Kiangani, Mwalimu Musantu Nzango. Yom toyebi saka, utalaka na orea na duno. Na calendrier na duno. Unubike likambu oyo bapapa batika tangu ekoki. Uzu fongola upesi. Fongola likambu oyo. Yango pe de la ville à Nobi. To pesa ki déjà bisturi. Stérilisation, période de stérilisation, et ça dit une année. Réponse à biso ezongoyi. Tonele yango. Tangu sana imani etoto Mungu Santo. Na papa mfumalongo papa dengonda gutima. Wa Kristo. Na sema bazanyana faki. Bazanyana tangu wana papa mfumalongo rusa banjini tono na bizunga. Nzangu moko uye bandakiko yembama. Tangu nikipiga solo tata simulimbangu usawaye tangu ilikoki. Muda papa bezo kwa kaka ikipiga besoko mwangu pambate ndio ndio basa ndio na katina lingomba. Kama kusaka tangu ngosugoyo yagoyo papa sono action de grâce. Non? La réponse est d'abord nous sommes soyez sûrs encore quand la montagne ou la on vient de voir que ça vient de temps de jour quand on est là donc on c'est on va passer le sujet de banane. Kiantangu mfumu tusakembera Wambasa indemisa Kiantangu mfumu tusakembera
Batuvambasa Kangwa Kangwa Banabayave bafweti kembera Couple anzon Kiantangwe silu salungane Wambasa imbeni satana Kiantangwe silu salungane Kangwa 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 Besina Kangwa Banabaya Ave Bafweti Kembira Yantatu Kiantangwe Papa Tusa Kembira Kiantangwe Papa Tusa Kembira Kangwa Kangwa Kulana Kangwa Kangwa Manayang Fuitikina Kupleyanyo Kiantangwe Utazengo Ka Kiantangwe Zengo Usazengo Ka Kangwa Kangwa Félicitations pour le Seigneur.
Merci Coral et Lusenimi. Merci Faki. Makambuza ebele. Kasi soki to continuer gonga ya losambo. Yango, je crois que papa de la ville, Nalikambo Toyokaninga, nous avons témoin pe nsonga nzela. Je ne peux pas me comparer avec papa Dia. Alona. Kimbangi Smoye. Comment que la petite musique a été papa de la ville. Papa. Voilà, la yabi yango très bien. Ingeta papa. C'est rare que je suis en train de jouer, d'être un Fumanganza. Oui. C'est lui-même, le papa de Ngenga, qui m'avait donné, c'était le 25 mars 1992. Et il m'avait dit ceci de rester tout près des papas de Alungana. Ça, je le sais très bien. Ça, je ne refuse pas. Ça, je ne refuse pas. Ça, je ne refuse pas. Je continue à faire mon devoir d'être le chef de la famille, défendre la famille et l'Église. Mais c'est pourquoi qu'on vous a laissé depuis 1921 au village, puisqu'on savait que vous... Je le sais très bien que je suis un villageois. Je suis un villageois. Les villageois sont des cultivateurs et c'est comme ça que je suis cultivateur. Et je continue avec l'agriculture et l'élevage. Banankole oye. Comité mixte oye. SMT Sengote. Banankole na tongo tozali kokota tozoko yemba nzembo. Kana votu kanga mandengwana. Tuzana bobangi. Si je voulais dire un Congo, couple les abonnés dans un bol. Mais sont les abonnés. Kanavotu kangama, ngama ke. Kanavotu kangama, ngama. Mfumu tulwa kisa, kisa, ketuna, kane kuna mbanzamba, nzamba, kuna sitwa monana, ketuna. Kuna sitwa imbila ake enkunga meto myankembo oke naye o tata simo vitanto tantu que tunaye onga nzembo wana eyaki makasi na 1956 tango tozala koya na nkamba baflama bakomaki zoba bakomi kotala biso boye toza kokima lisusu te tozala kobanga lisusu te bongo papa nsongi ya nzela Fareki oye toyoki basolo nyonso ya nzembo esika tokokima. Oui, Fareki. Papa na kombo tata mwana pe tata molimo santo tokokima lisusu wapi yango tobimisi ba secret nyonso feti oyo ba secret nyonso ebimi o dibundu o luyalo o mikili tobimisi nyonso yango wana kaka tosengi kaka tobola kaka bibo tokende baza Kongo badulere sila tozonga ba shell Papa Simboki mbanganga ngani
alobi ete ata baza kokanga nzela kulumbimbi kwenda ye yani likambo ezali wana mpo papa Diangenda asikali koni ata kuna na 1988 akendaka kuna maloba ezali kasete ezali alobaki ete naye kofongola nzela po ete korekipere makambo nyonso oyo bandeko na baseme mindele batikalaki kozwa bakenda nango yango baza omonena bomengo siko bomengo na biso fo ezonga awa kasi soki obongisi po ete okoka kozwa yango fo komikitisa papa fo komikitisa yango papa Simoki Mbangu Kiangani alobaki ete bachef coutumier bakokende liboso ye moko papa Diangenda ndenge alobelaki yango mpona kosala bonkoko eza boye te eza boye papa donc biso sikoyo tozala mabondeli makasi parce que promesse ezali bakale ya boye sike satan akolonga kaka nzambo toyembi ete akokangama eza boye te akokangama kaka na baye nyonso oyo balandi ye wana ntango wana bakangi ye na bayo nyonso balandi ye ale nzela moko comme ça bainformateur batikala te oyo bakotikala bana nzambe bakosepela eza boye te eza bongo papa pardon naloba kaka po papa Simoki Mbangu Kiangani Nzambe avant alongwa na mbanza ngungu abengaki ngai mais avant tosolola ayebisi bagarde na baprotocole alobi soki na sololi na mokonzi ya bankole te bokotisa mutu awa te ntango tosololi toke na mokuse ntango tosololi alobi na ngai boye bongisela ngai programme oyo papa Simoki Mbangu apesaki tina loa tosololi na Kinshasa tokutani alobi na ngai lisusu programme wana ya 52 ya loa il faut ebalana na accident ya papa Diangenda ya 52 toujours donc papa Simoki Mbangu tango amonanaki na loa papa Diangenda akendeki epai ya papa Kiniuka kuna nde akende kokutana na papa Simoki Mbangu nde ayebisi ye ozokende na tiela kasi le 15 novembre 1952 voilà bongo ayebisi ye okokende na tiela kasi okende kokufa papa Diangenda atokaki mutoki na ye ebimaki makila elamba ekomaki makila na makila pe akendeki na tiela akende kosala accident oyo ya lukulu donc papa Simoki Mbangu Kiangani Molimo Mosantu Nzambe asengi programme soki mutu asengi programme c'est-à-dire alingi atia yango en application na suki wana nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu amen atia en application ingeta papa ça c'est bon comité mixte oye comité mixte oye comité mixte oye soki eza kosalama eke comité mixte lisanga wana existe so totali na Angola histoire nyonso ya mama Kimpavita eza wapi na Angola datu moko oyo mama Kimpavita atikaka biso yango mpe mama Kinzembo atikaka biso bongo mama Kinzembo afandaki wapi na Boma na Bafneve lobi tolobaki bapapa ntango bayembi nzembo na kati na biro esika bamndeko tia bango Bafneve oye mama Kinzembo banda 1929 akunda minye na Boma ayeko na kuna tango nini na 1999 99 ngeta papa wale seli mibubuni 70 ans 70 ans ngeta papa bongo to bomba kiye ngeta papa
solo kolele ezalaki na bakimbangiste na banonkimbangiste koko bato afandi ne awa asali nini mpo bomema ye na Nkamba. pamba te na 1952 wana ndenge papa Kibangu alobaki yango eke papa Simon Kimbangu apesaka programme ete bankole nyonso bazonga wapi na Nkamba, surtout ye mama Kinzembo. Yango papa alobaka ntango nyonso ke 70 ans 70 ans oyo ya bana ya Israel na buumbu yango biso na lingo mbatata Simon Kimbangu mama Kinzembo asalaki yango eza boye te. Boye papa. Donc makambo mingi tozo koyeba te histoire yango ndenge nini ezaleli yango ntango soki ekoki moke yango tolobaka po ete bana basosola biso bana kimbangisme oye lokola toyebi makambo nyonso wana tozalaka na badifficulté mingi ya kose défendre na bandeko mosusu surtout awa bagroupe de prière eye donc pour se défendre po ya mutu oyo ayebi te eza mwa pasi. Mais ce n'est pas de leur faute tant qu'on pose la question. On a passé, on peut découvrir, besoin matière. Les aboyétés, les aboyétés tant que la capison d'engona. Mais il faut avoir de défense aux alliés qu'on y ait bandengeni qu'on défendre les kambango ndengeni. Papa Kurutu, à côté de la mayombe, banda tango nini. Le 21, aïe ko bima tango nini. 60 papa. En 1960 bandeko na biso ya bafleuve ntango papa Kurutu kobima kolela tata shano lomekwenda nini misale betumeza badia mbwine Ngeta papa. nini misale mtu anga na mivonda kwani no yani bekwenda na leta mikuna sala na Kinshasa ya mtindu ya wina nyonso bete kuna kuvutusa kinkulu ya bankaka mtindu inave donc ya bete na kujuvusa wapi mtindu ya papa la fête kaka na Nkamba donc ya ke mtindu inasamu beto zimba na njila ve mtindu inave c'est tant que ça beto rappel beto na zimba na njila ve tokoki kobonga nzela te na ntango wana balosala biso rappel na makambo nyonso wana. Donc papa Kisolokele akendaka na Kinkole banda 1921 aye kobima kuna na 1960. Combien de temps? 40 ans. Azalaki toujours na buumbu. Ngeta papa. Fo azalaki toujours na buumbu. Kimbangisme oye. Oye. Bafleuve oye. Oye. Soki tolelaki na bafleuve ndenge nini papa Kisolokele baye kozwa ake na ye soki abandaki kotambola mabe abandaki kosala mabe mais toyaki koregrete te papa. mais soki toyei koregrete parce que akola pita afandaki na biso malamu. Oui papa afandaki bien mpe azalaki kobatela biso bien papa. Makambo mingi oyo basalaki kuna azalaki koyebisa donc vraiment kolele ezalaki makasi mingi papa. Donc comité mixte na Angola bankole soki date na biso ekokila le 2 juillet malamu tomataka mingi mpona kokanisa makambo nyonso lelo oyo eza kosepela parce que ndenge nazoloba boye eza mokili mobimba ezali nde kolanda biso. Mais ntango soki batelefone ezalaki te nde pasi mpona koyoka makambo boye oyo toye nde toyoki tosepele mais oyo toye te ntango bamosusu bakozonga boye ata makambo ezalaki boyeboye soki nazalaka na ngai ye eza boye te. Soki nkokoso eza nango te mata na Yerusalem yango na banza tole mingi mais toyebaka ete biso bankole comité mixte likambo monene eza pai na biso oyo tokoyaka kosala chaque le 2 juillet tomataka
Yerusalem. Tolobi yango. Mingi baza koloba na nkamba eloko nini ezali kuna. Kasi bapapa balobaki te nyonso wapi na nkamba. Parce que na 1951 wana maloba oyo tobandaki kozwa epai ya batata yango na introduction na nga nalobaki ete ngai naza na nga témoin mpe nsongi ya nzela parce que ye moko papa Dangenda azoyebisanga mbenza makambo mosusu soki ekokeli ntango bato mingi bazokoyoka pasi bazali kobunga na ignorance parce que baza koyebisa bango vérité te mais moto soki bayebisi ye vérité peut-être ke akobongwana na ye akotika ata azosala mabe me ntango bayebisi vérité tala likambo nde ezali boye 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 akososola ne parce que tozali nde bato yango makambo mosusu soki ekokili ntango fo kobimisa yango mpwasa moto akocomprendre yango toza koinsiste na bino eke makambo mosusu ntango naza koloba bobanda koenregistre po mingi bakolobaki te ezalaki yango ndenge wana te me ntango bokobimisa maloba na nga Dangenda yango papa Tukemboso nde aza wana ye mpe aza nkole papa Tukemboso bapesaka biso papa Tukemboso yango papa Mfuma Ndongo alobi te le 4 avril 1951 ntango papa abengisaka nga na Lubumbashi nabangaka ndenge nini nakokende tata o maye o oza nango malamu oyebisa ngai ndenge tosololaka ngai soki nazosala boye eza na ntina po makambo mosusu ntango okobanda kosala yango mokili ekobangika yo yango mpe sikoyo témoin esika tokosolola bakontinue bagouverneur belge bango nde bakozala batémoin me nakobanda nini nakende kosenga nzela epai ya gouverneur na ngai ke naya epai na yo tata bon nga moko nazoyebisa ye papa Simon Kimbangu abimelaka gouverneur kuna na Kananga bon nazopesa yo instruction alors sala feuille de route tinda mwana na nga Dangenda aya kotala nga na Lubumbashi esika nazali mais mwana no Dangenda c'est bureau à côté kende ko mwana ndiko kauso kala ebisi yo boyo yo kosala soki nasali yango nakozwa problème na bakontinue ngai bakontinue nani au gouverneur général na Kinshasa nga moko nazoyebisa ye gouverneur général na Kinshasa mondele akanisaki peut-être akozwa TZF ezalaki pembeni wana peut-être baloba surtout baboye gouverneur général abengi ye gouverneur petit kuna na nani na Kananga leo na minute wana papa Simon Kimbangu siko akekobimela gouverneur général na Kinshasa gouverneur général Kinshasa bangi alubi eza compétence na ngai te tika fona yebisa roi kuna na Belgique bon yesiko nani kuto yebisi yete papa Simon Kimbangu akungo pa ya roi na Belgique yebisa motu na oyo aza na Afrique kuna na Léopold de Ville apesa mitindo pa ya mutu na ye oyo aza na Kananga kuna pwete apesa nzela tout de suite là mwana na ngai fona mona ye gouverneur général l'État aluka moyen peut na ba TZF na bango a informer roi bala moko singa ye roi non libérer donner des injonctions au gouverneur qui était au Katanga de libérer les fils de Simon Kimbangu Dangenda d'aller le voir là où il est emprisonné à Lubumbashi mais faut bopesa mutu o ayebi ki Congo place ye akosolela tata na ye ayoka makambo nyonso bakoloba parfois akosolola na nani na Kikongo
Balamoko, gouverneur a payé autorisation de Papa Dianguène. Papa Dianguène a eu autorisation. Accueilli. Tango accueilli. Balamoko, pour gouverneur a payé injonction à directeur à prison, comme on a eu M. Servet, que si Dianguène a joué à la tata naïe, il y a aux alawana. Mais, faut oluka parmi la baswahili oyo bazakuna oyo esi yekoli déjà kikongo na bakongo oyo baza barelégué awa na Lubumbashi po ete azala pene sanke Dianguène na isi moki bangu bayeba eke muswahili wana ayebi kikongo bakei wana tangu bakei sikoyo papa Simoki Mbangu na papa Dianguène bazosolola na kikongo makambo baza koloba do bango bazoyoka makambo mosusu na swahili suka bamoni n'y a rien de gravité bapesani kaka mbote oza malamu esili nango nzoka nde papa Simoki Mbangu na papa Dianguène basololi apesi yaye instruction nyonso ndenge nini lingomba ekobimela ndenge nini akotambulisa lingomba esika wana nde kambo ya pasi papa Dianguène ntango ayoki makambo nyonso ya suka papa Simoki Mbangu ayebisi ete kasi ntango nakokufa mwana na ngai devoir ya suka napesi yo yango oyo fo ozwa nzoto na ngai awa na Lubumbashi olongola yango ozongisa na Nkamba la terre promise eza boye te nyonso wana papa Dianguène ye moko azo koexplike biso mpona nini na 5 mois wana yiki ndenge ekotaki ndenge accident esalamaki odire lingomba ebuje soki ndenge nini wana de papa Dianguène azo kofandisa biso azo koexplike biso makambo nyonso wana. Et c'est ce qui s'est passé que en 1960, Papa Dianguène a eu une autre, Papa Simoki Mbangu. Azongisi wapi? La terre promise. Nchaki vuila. Telle promise. Yerusalem yakala. Nini zalaki kuna? Tempelo, Kilongo et Nzwamiti. Et biso maya Nkamba. Biloko nyoswaneza wapi? Nkamba. Papa Dianguène alobiki yango bomonaki ete tempelo etongami nzoto ya Papa Simoki Mbangu tango eyekaka mbala moko libanga ya tempelo etiami. Pwana kokokisa bilaka oyo tata atikelaki biso. Tango tempelo etongami nini se etongamaki Nzwamiti. Donc na 81 wana après l'inauguration du temple le 6 avril, en octobre, tant bazongi nde batie papa batie première pierre ya construction ndako Mintino. Solo ibandaki kotonga mama muke yango papa mfuma. Donc papa Dianguène aye kopesa dérogation na Congo central nyonso ete etonga Nzwamiti. Eza ndengo wana te biso na Congo central tobali komona ndenge papa Mfuma Mbanza abandaki kotambola banda kasangulu ti mwanda mpona kosalela tinsani ya ndako Mintino. Ngai mpe na ntango wana nde sikoyo natiki enseignement nalandi papa Mfuma Mbanza. Esika wana nde esika nyonso azokende mpona kosalisa bantinsani ngai fo nazala témoin mwankazi chef de famille tolokani na esika wana ndako ya Mintino eye kotongama eye kosila
sika résidence ya ye moko papa Mfuma Mbanza ndenge toyebi toujours ba fleuve eza boye te c'est presque Congo central tatongi ndako résidence ya papa de Alongana. C'est vrai participation ya Kinshasa, Brazzaville, surtout Pointe-Noire. Parce que biloko ebele banoko uta na Pointe-Noire ekotaki na ndako yango bakokisaki makambo nyonso awa na Yerusalem. Eza boye te yango oyo papa président ya fariki ozokomona o nkamba mosusu manso ezali wapi alors na bokonzi na ye. Oui papa. Papa, premier anniversaire est arrivé à Kora, papa Simoki Mbangu Nankam. Papa Mfumandong, papa Kulutu, papa Nsomi David wa tata na ina papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza na kiloti na ye na chemise za yiko. Ngala tunaka papa Mfuma Mbanza. Ah papa, fala nini? Olingaka veste tangu na ba chemise mais tangu zana bitumba. Soko lati veste. Uko bunda malamu tu. La chemise nde ozamu apepele ngapena landendo ngwana donc veste la tangunga ka mais soki tumbayo makasi ale chemise nimani ngoyo ozana tumbo lati na cravate cravate be yango bakobomela yo noki bakanga yango nde mpona bonsomi ya lingomba kobatela lingomba papa de Ngenda alandaki instruction oyo azwaki pa ya papa Simoki Mbangu. C'était le 4 avril 1951, avant papa Simoki Mbangu atika biso. Kutu, papa Fumalonga Ipsinga Mbenza, je te dis et que j'avais transpiré devant papa. Alors, na tourné papa, yango, on pesaki nga kombo ya Joseph pour être vendu par mes frères. Mais papa Simoki Mbangu répondre non. Ma frère na yo bakolanda ba instruction na yo. Mais tu auras des difficultés avec tes frères qui seront de l'église kimbangiste, des chrétiens de l'église kimbangiste. Et c'est vous qui m'avez ngote. Et angoana, et sikawana, papa Simoki Mbangu alobaka na papa Ngenda ko banga te na kozala na yo bisika nyonso kobanda kokende ata bato ngo bazingi yo ndenge nini kobanga te bakosala yo eloko moko te pamba te ngai tango nyonso na kozala na yo mpe bandeko na yo bakopesa yo maboko yango tobanaye komona soki papa Ngenda atelemi awa kotambola na bozunga tala fuli ya bato mais attends, on n'a pas besoin de faire ça. Alors, qui va nous automiquer? Vous voyez, monsieur le Cameroun. Papa, merci. Merci, papa Nsongansila. En 1961, quand nous autres y est, papa Ngenda yaki na Brazzaville, bandoki ba bundisaki ye. Mbeto ya bibende, nyon surtout et komaki 8. Na tongo wana tango to lamuki alobi na biso na kata ndako nzambe ngana butu oyo ndoke ba ko bungitsanga boke ndiko tela na ndako oyo eza bureau ya président du collège ezalaki chambre ya papa
Donc mbeto nyonso to ekomaki 8 soki toyebaki ke makambo kozala boye mbe tobombaki yango parce que babwaki yango kala mingi te na ntango oyo totumbaki basak ni ntango wana babwakaki mbeto wana papa oyo tozwi mayele tozuzwa mayele donc yango ntango papa Mfumalonga avant abanda mosala na ye na le 12 avril 1959 na ndenge mama Mwilu asimbisaki ye mvoila lulene pouvoir. Pourquoi papa Diangenda faut abimisa makambo nyonso wana mpe apermettre biso to enregistre makambo nyonso wana po ayebaki malamu ke liboso bitumba ekoya kasi na ntango wana bobimisi maloba enkulu ene bosatanga boye tobimisi maloba yango tozo kobimisaka maloba ezali nango ebele ti tokokende na suka oyo te ka ya avertissement ke akokangama na ba oyo balandi tokani papa Mfumalongo atambusile ngomba naye mais na 5 mois bapesi biso promesse eke ngonga ekoki muke balingi batika biso bakende kobunda itumba wana na le 1er janvier 1991 a prononcé yango na le 1er janvier 1992 alobili yango mpe lisusu oyo tosenga ka bolimisi ntango papa Mfumalongo badangenda na prononcé ke ngonga ekoki tolingi tokende yoka kosenga bolimisi na le 12 janvier 1992 oyo biso nyonso bana na lingomba nyonso tokendaki kofuka mapai papa Mfumalongo kosenga bolimisi bokufa te pamba to biso nani tokoli te eza boye te discours wana tapronosaka yango nani papa Zako pronosaki discours wana papa ezali papa conseiller direct docteur Bituvwidi Kiangani Zako ye muta pronosaki yango ntango aprononce yango ayaki kopesa biso nyonso bana mbote ngai nazalaka nga toujours observateur nayaki nanga mosika nazalaki na ngai te me ngai nazokolanda kaka makambo ndenge eza kotama ntango apesi biso nyonso bana mbote akomi na esika papa Simoki Ndongo Kiangani abeti ye na lipeka alobaki nini mastodonte bozali basusu filme wana te elingi koloba nini totalaki yango na badictionnaire elobi ete nyama oyo adominaka banyama nyonso azakemikemi soki tozali kokende wana likambo to likambo te likambo papa oyo balobaka na Kikongo ete soki baza kolapisa esika matude esobe ezali ke esika donc mokolo mosusu ekotongama kaka eza boye te bapapa bawumilaki na bango te na le 17 mars papa Mfumalongo ye wana atiki biso papa Kisolokele atiki biso le 17 mars na 1992 wana toye kozongisa nzoto papa Kisolokele wapi na Nkamba bilaka na yeza wana ntango nzoto papa Kisolokele ezongi na mabele ntongo nango papa Diangenda na papa Mfumambanza bazwani bake kokota na mozole kokota bakotaki na mozole soki makambo nini bakendaki kobongisa kuna kodoma ale papa Diangenda abengisi biso nyonso bana ntango to abengisi biso bakotisi biso esika mama kwa kiade balaki kokomela basemeki na biso babali bandeko na biso ya basi balingaki kokota papa Diangenda alobaki en tout cas
babokilo na ngai bonimisa ngai oyo lisolo na kosolola awa eza kaka bana na ngai kaka basemiki mosusu motema esalaki bango mpasi biso bato tobali bana na bino me toza kaka mpe balela bino oyo bana na biso ya makila bino bolemisa biso bango babetaka mabaku esika wana nde papa mfuma longo papa denge na kontima ayebisi biso point clé bana lelo ngai natika lisusu ya bino te napesi kiyekwa na bino na papa de alonga na kiangani ezala makambo ya lingomba ezala makambo ya famille natiki bino na maboko ya mbuta kiangani wana lingolo benini doba batika iko bimsema na mongole donc mas na papa mfumwa mbanza alobaka mingi te mais po ete bolobisa ye bozalaka distant na ye te na sanza moko ezalaka na baposo mine poso misato bofanda pembeni na ye moko bobimaka bokende kolukaluka mpo boza mpe na bandako boza na bamama na ndako boza mpe na bana boza mpe na makambo na bino mosusu ekoso koluka bamwaya mike mike kaka na poso moko ça signifie que apamboli eza boye te ezomonana ke poso moko eza kaka 7 jours disons 6 jours mais lokola euti epai na ye oyo kozala yango posa kozwa yango donc na esika wana lokola papa liangenda alobaki yango c'était le 25 mars 1992 et na le 8 juillet au fait toza kozela lobi lendi e aye kotika biso wana ngambo te donc makambo nyonso etikalaki sikoyo na papa mfumwa mbanza yango ntango le 8 juillet papa diangenda atiki biso tozongisi ye na mabele papa dialonga na azwi relève wana eza boye te malgré bamanigance ezalaki po ete ayebana na miso ya leta mais na ntango wana président Mobutu alobi non moi je sais que papa diangenda était mon ami. Quand tu n'es plus en vie, je sais qu'il ne peut pas être remplacé par une autre personne. Il y a son frère qui est en Kamba, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça. Il doit être intronisé. Il doit être intronisé au niveau de l'État. Et c'est comme ça, intronisation à Papa Mfumbanza. Et Salamaki, un peu en retard. Pourquoi? Kaka biso na lingomba. Oyo Papa Simoki Mbanga lobaki na 1921 Papa Liangenda eke bandeko na yo bakubundisa yo te. Kasi bandeni oyo bakokota na kati na lingomba. Et surtout amamwiru ntango alobaki bato oyo emoyele likambo eza wana eza malamu te Papa Simoki eza nango mabe te Papa Simoki Mbanga alobaki tokende koyekola kasi koyekola makambo ekopesa kinya lingomba mpe kinya na mboka kasi ya mabe te. Alors sikoyo Papa Mfuma Mbanza Papa de alunga na kiangani amini musala na ye toyebi ndenge nini azokotinda Papa Simoki Mbangu kiangani bisika nyonso kende ata kutu na kati na famille soki boza na kati na famille soki chef de famille muke atindi mutu bino nyonso bozala bango me oyo mingi aza kotinda mingi
wana Tolaxi Moussabité, hein? Tolaxi Moussabi a commis référence. Mais tant que papa Diangé n'a fait ça qui vit le 25 mars 1992, Nasuka Ayekoloba, toi, Benza, tu ne bouges pas, tu restes à Kamba, à côté de Mbouta Kiangani. Malubani Oswana ezali. Malubani Oswana ezali. Nga esika tango papa yebisinga kande ngwala nazongi lisusu tango nazalaki na 5e année primaire oyo papa kisolokele ayebisaka ngai que je suis le chef de la famille. Donc je dois défendre. Yango pe la fandaki pembeni ya papa Mfuma Mbanza. Pas même l'esprit de dire que peut-être que moi je dois remplacer mon femme. Non plus, parce que je connais. Oui, il papa de la ville. Je sais mon rôle, je connais mon rôle. Je connais mon rôle. Et que je continue à jouer jusqu'à aujourd'hui. Merci papa de la ville. Merci papa. Mvutwa ngatukwani. Parce que au remplaçant qui papa dialunga na kianganite puisque lokola ozali yomoko papa dialunga na kiangani, vous ne pouvez pas remplacer papa dialunga na kiangani, mais vous l'êtes. Mon devoir que papa Diangé m'avait laissé d'encadrer papa Dialunga na kiangani et surtout récolter la nourriture qui doit être mangée à Mukamba. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Quand papa Simon Kimba me met au point de dire que je suis le chargé du développement, donc c'est mon rôle qui a été donné depuis ma naissance. C'est comme si je suis dans le développement. Je ne suis pas méchant, donc je dis, non, tout d'abord, nako teya, mais ce que vous avez yogote, na bendi moke, les théories. Voilà comme même musala penza na solo. Voilà comme même penza musala na solo. Parce que yé moko papa kulutu alaki ngai. Yé moko papa Mfuma Mbanza alaki ngai. Yé moko papa Diangé Ndape ayeko lakisa ngai. Donc ngai na zalaka na bobangi mingi ke na makambo o ba yebisinga ba lakisaki ngai. Deux choses. Na bomba vérité te. Ya mibale na mettre en action oyo bango batikalaki ko loba. Eza boyete. Siko papa Mfuma Mbanza tofandi na ye suka aye koloba. Kutu na bosane muke. Tango papa Dialunga na zi pouvoir na ye, première fête na ye ko diriger ezalaki na le 12 octobre 1992. Likambo liboso asalaki était ata la statut na bango esika wana aki koloba eke ba membre effectif poposa ezalaki ke ba remplacer mususu esika ba mususu ba kufaki. Papa Dialunga na lobi non. Faut continuer à garder oyo bazali vivant. Oyo ba kufi tokoki ko remplacer bango te. Ah, siko ba intellectuel. Pour le que mais dans l'état ezali signé que église ezali locaux ezali sans but lucratif. Ça doit être signé par des membres
effectif. Msiko soki bango nyonso bakufi place wana ekotikala vide ndenge nini tokosala papa longo nalobi ke ngai nayebisi bino boye bolanda oyo ngai nayebisi bino apesi siko makambo nyonso wana epai ya papa Bantsimba qui était le secrétaire administratif awa na Nkamba po ete atanga yango na kati na ndako ya Nzambe me ntango ekomi kuna na ntango wana baye komona ngai na papa solo kaka na bamoto oyo bazalaki na kuna na cabinet likambo wana ye papa Mbanza apesi na papa Bantsimba po ete atangisa biso bambuta nani todeside te donc ekoki kotangama te en plein temple papa Bantsimba atelemi ntango baye koyebisa nga siko tokosala ndenge nini tala papa Mbenza soki atangi yango kaka ngomba ebebi donc wana papa Bantsimba abebisi lingomba siko papa solo epsinga papa Mbenza qu'est-ce que doit faire toyebisa na papa Bantsimba atanga una ntuto verifie yango ngai nakendaki nakei papa Bantsimba makambo wana likutanga na mtu après papa Bantsimba atanga yango lisusu te papa Mfuma Mbanza asiliki na kati ya tribune papa Bantsimba nani tapekisi okay otanga makambo wana te c'est papa Mbenza papa Mfuma Mbanza talanga na misu mutango atalinga na misu na bebisi na pusani pembeni ngali bambuta o baza na sima do be bango ba ko yebisa soki etangami lingomba ekofi yango na monaki ki peut-être papa Pinano yebaki te papa alobiki oza mwana na limisi me ngai na tindi yango papa Mfuma Mbanza yiko za maloba donc maloba tango azwaki alobi kaka ke bambuta nyonso bolandanga libanda o bazalaka na tango na bayebi papa Mfuma Mbanza a clôturé prière na kanda nyonso abi bambuta nyonso bolandanga ye tango na papa Mfuma Mbanza nanu akoti na résidence te na ndako ne amuke tokomi liboso awa kanda e continue parce que na tango wana mbuta mtazalaki papa Nkimu Balamuko awa en plein air Tata Nkimu ikuza ici attention pila mosi tebili kambona 3 fois ba musicien ba gangi ba bi keba soki na tango papa Kimunde habita mi sur place wana kusingi kalingomba na yete wana papa dia lunga la linga bongisa lingomba na ye esika wana na kanda wana papa Mfuma Mbanza yiko tona papa Nkimu Tata Nkimu ba catholique direction ya ukwiyene eko direction ba catholique na Rome mfumo wako kazungilanga na Rome papa kuna Rome emi fikizime wonso ba ko ba sije meso na Rome papa bosi mfumo ba muslima na Mecque emi fikizime wonso ko imita disanga kuna Mecque bosi ba protestant na Angleterre ba protestant mfumo wako na kwa vandilanga na Angleterre na Londres papa protestant fonctionnement na bango so comme reine d'Angleterre yo pem tozali chef spirituel et représentant légal de l'église protestante va fonctionner à bongo direction quoi kuna na Londres min twiki ko mitadi sana na Londres bosi dibunde tata simu kimbango Nkamba
E mesmo me kuikizimia wonzo ni kumitadi. Kunkamba papa. Wana manoba papa dialunga. Donc, bakonzi nyonso efandi wapi? Nakamba. Toyebi yango biso nyonso. Papa dialunga na akebisaki bamuta oyo papa Nkimu azalaki mutu. Yango papa dialunga na atambusi biso kino pouvoir na ye aye kotika mopa ya nani? Epaya papa Simon Kimbangu Kyangani. Emonani na ndenge nini ke papa Simon Kimbangu papa dialunga nazo kotinda mwana na ye papa Simon Kimbangu bisika nyonso oyo akokende te yo kende. Ngo mwini mwana fumu. Mfumu nduna. Nate papa dialunga na le 16 août l'an 2001 aye kotika biso. Makamunyo satiki pa ya nani? Na papa Simon Kimbangu Kyangani. Yango lelo yo tango papa Simon Kimbangu Kyangani azwi likambo na ye abandi kotambusa mokili mingi eza boye te. Eza boye. Kasi biso nyonso wapi? Nakamba. Esika wana papa Mfuma Mbanza alobi ete wana na njanchukulo di bundu emfuma di bundu pe Nakakalanga. Yango papa Mfuma Mbanza afanda ki papa Simon Kimbangu Kyangani pe akofanda wapi? Nakamba. Oyo naloba ngai naza koloba atake chef de famille. Chef de famille pe témoin ensongia nzili. Oyo nazo nasubiri nazo nakisate. Relax. Alors, pona kosokisa papa Simon Kimbangu Kyangani nazo simbe musala na ye. Toyemba nanu nzembo. Ata mokili eza kobaluka, ata mokili eza koningana. Boyebi na biloko yemba te soki bovana farekina bafu soki toyebi koyemba totelema toyemba. Kyangani molimo mosantu tolanda ye tokolanda ye Kyangani molimo mosantu baluka luka biso sena sima ya Kimbangu baluka biso sena sima ya Kimbangu tolanda ye tokolanda ye Kyangani molimo mosantu tokolanda ye Kyangani molimo mosantu fareki oye.
Santo, Tokola Kati, Molimo Santo, Tokola Kati, Molimo Santo, Tokola Kati, Molimo Santo, Tokola Kati, Molimo Santo, Ini eko ningana, Sose na sima ya kibabu, Ini eko baluka, Sose na sima ya kibabu, Yolanda ye, Kamani Molimo Santo, Tokola Santo, Fareki oye! Fareki oye! Comité mixte oye! Oye! Tozuite! Tosepelite! Wana lelo tosibisi bokoma totaba bitata Molimo Santo. Amen. Imbangisme oye! Yambo totonda malende si ya tata na biso. Toche elike ete ba oyo. Toye na mwa biloko ya kolia tozangi te. Soki tosilisi tomoni papa kiangi. Ndenge ka tosalelaka yango. Pe tobosani te. Tango nyonso biso tozwaka exemple to référence ya maye tomonaka na bamboka ya mondele. Kinshasa par exemple, à Brazzaville, wapi. Okomona na kati ya bus to na kati ya train, moto asimprovise na Bible na ye. Abandi koteya. Kuna na suka ono bosunga mosali ya Nzambe. Kimbangisme oye! Sikoyo biso toyoki maye toyoki. Walongwa ngangu! Ayebisaki biso lokola totelemi. Tata wana soki aye ayebisi biso ke tovanda lisusu te. Lokola miso efungwami tomoni. Soki aye ayebisi biso kanga lisusu miso mwe tokanga. Mutu na mayele na ye. Papa soki abondeli esili. Bakotia basani. Mwa oyo nyonso obongisaki poete oya kotalela nkolo. Totie na sani sima nango tokoti na biso na tempele. Sedeto tukulombele wasindika bado. Lenguka papa. Bika tokubike no moko. Totonda lusia musu tutambudi kwa tata Nzambi. Musola kwa se mwana tata mwanda velela. Mungu mbwase. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Papa, sindika bana bako musamu. Biso oyo bokopesa biso na mbongo. Na mbongo kolia. Na mbongo biso koti. Baeni bisikuti. Badi ya diombe bisikuti.
oyo okopesa biso yango tokozongisela bino po ete tolia nzala ezala te eza boye te esika bato basangani fete ezali soki makambo nyonso eyeki nango kolia ezongi ekozala te yango kaka oyo toza kokumpakasa biso nyonso yango mpe kaka koleka kaka na nzongo po ete eliama toyokani tosamba munazola kwengesi yekwemwana ngetata mwanda wavelela mfumu tufukamane vutunafunda dia matondo imatondo kwa beno batatu bandongo mwana mlikuwa kutuvangilanga mnantangu za wonso matuhutulilanga matondo neno lokuvadio anene lukuta kanu lutavuvula muna nkumbu ya munu tatanzambi siyakala ino kintuwati wono tuwe muna mbambu kula moyo muna datu ya ledoji mana mavangama mamoneka muna mamaki mpavita yemuna nkaka kinzembo idea ubeto bana uma kananga nkungi kisongele vumu kuzanyongo lokola diaka kadi beno bahika bakulu butole ho bahika bakulu beno bahika bimpovela muna betu ala mesu mangita tanzambi mfumu itu Yesu Kristo itata mwanda velela betu tokini kimuya zimpasi za kini yeto nza bula bula seme nayo ibula kwa niyena kanti kwa betu bantu balatuna kuntiantangu ibede tunanwani singe ngindu tutoka nanwani singe ngindu na tangu na tuweka mvanga za nambi kupanga mana makondo lubete la maketo maniekene muna mana maonso kwa beno bankulu idio tukuwe divilongo kwa beno mpasi muna kalabi mpovela mana maonso no mavempoka sululange muna mama kimpavita mama kinzembo pasivo bekalu lubine bia mbote bila kutusisela bia vutuka mwa melevu mambi matule tango nini kwa makanda mankaka maana matuvidisi nzila mavempoka kadibu tutangi nini mama onso makondo no betela bimbevo bizidi nkindu mvita bantu muna za nibenena mampila mumpila ensatu mpe ikotele complications je kotele muna mama batakona kwedi utankatu Ngotulu zeka cesarienne mana maonso no kadi tu fidisi kinkuluke beno batatu bando imana beno beto bana beno bankole ye komite mixte Angola ye bafrev tuzi nyongolo kadaka kwa beno pasipona kutuwela muna wonso no mavempoka entatu kadampemba kakanga mayenkango no wosu kulandanga pasipo bana bubone tatamwanda vile bangeta tanzambi pasipo bakembela kwao odivana mwana mwana maonso no beto sito kutuvuto dile matondo imoto talombele mlantangu za onso lovuvamu tulombele munza ya mvimba lovuvamu tulombele mukatsi kwa dibundu luvuvamu tulombele mnatuyangu twa onso no tuna tukwekide ulankumbe ya kitatasimu kimbangu imoto tulombele kwa beno batatu banlongo Mwana sona kwangese yekwa mwana ngetata mwanda wavelela. Amen. Tuene mjambote. Voilà, ba tata ba mama posili Eh bien voilà, chers téléspectateurs, amis de la... Nous avons suivi la rencontre ce matin, la marche joyeuse qui était organisée, comme nous vous l'avions dit, par le membre de la Fariki, famille des arrêtés. Et